toza pe na ba miracle musu ya lokuta oto benga ba phénomène mankiona pasteur rosa ne miracle c'est bien on acclame mais miracle ngo outi na source nini ça sera ba miracle musu ya lokuta toza na ba pauvre. Troisième jour pe yangai na yo mona sachet ya 0,5 et biminga na sexe mingi balandi ya émission na bino pe ya biso o bolingaka mingi na kombo ya bonzambe lelo lisusu tobanzi boza ebele ya kolanda biso liboso ya église ya notre bien-aimé le prophète Malik Bishima lelo tokanisaki to parler to solola lisusu na thème ya mama likambo oyo tozali koloba est-ce que bikamwa ya solo ezali est-ce que lelo tokoki kozala na bato oyo bakoyebisa biso ke nzambe ya salaka bikamwa ya solo yango na toyaki kokutana na ye nzambe asala biso grâce pe azosala biso continue osala biso grâce ke bozolanda biso bozobenga biso mingi na makambo oyo na émission oyo merci na bandeko nyonso bazobenga biso yo oyo aza na besoin na biso o betikaka na YouTube info 16 au mona biso contactez biso ba numéro ezali wana benga biso pona ba remarque benga biso pona makambo nyonso ba préoccupation so bozali na yango tokota na kati pona kati nde tokosolola makambo eza mwa mingi bolanda ngai mbote moto na nzambe mbote papa Blaise moto na nzambe na sepelaki koyamba lisusu encore une fois na émission na biso bonzambe tolobela na tina ya bikamwa ya solo lelo miracle komi lokola sujet moko ya lichio eza son impact te lelo na miso ya bato mwa mingi lokuta ekoti na kati mingi mena lingai na leka awa po na yoka po na yoka ki déjà mwa mingi bato mingi bazo témoigner po na onzamba bazo sala mena lingai na tuna yo est-ce que miracle ya solo ezali? Ouais, mais effectivement miracle ya solo ezali déjà création ya mokili eza miracle babi au commencement la terre était informe vide et Dieu dit mokili salam c'est déjà un miracle parce que miracle en soi ezali eloko oyo eza au-delà de l'humain eloko oyo eza au-delà ya kibomoto c'est-à-dire moto azali impossible à réaliser il faut seulement une notre force surnaturelle. Le miracle c'est le surnaturel eloko ezali kolo ya naturalité miracle ya solo ezali. Comment tokoki koyeba ke oyo ezali loboko nzambe to oyo ezali loboko nzambe te? C'est simple. Déjà pour envoyer ceux qui miracle ezali ya nzambe to eza un loro moko. Miracle ya nzambe et pesara le kumu na nzambe. Et consolera peuple et édifiera peuple. Et puis ezali miracle où même les pauvres est content. Même les malheureux est consolé. Mais lorsque déjà miracle et ça la gloire ya nzambe te et comme ça la gloire ya moto. C'est-à-dire que et comme il la moto nda osalango. Et ça que peuple au lieu ba pesa le kumu na nzambe bazo pesa le kumu na moto asali miracle. Donc on comprend que ce n'est pas de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moto a créé un miracle, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quand il vient, il fait les miracles, le même Saint-Esprit touche le peuple. Bah on a convaincu que oh ils ont bon mototé, ils ont nzambe et peuple ko simuler pour élever vers Dieu. Mais lorsque tu vois miracle salami, peuple au lieu baboka mi c'est pas nzambe, baboka mi c'est pas na moto, on comprend du coup. Ce n'est pas un miracle de Dieu parce que nous avons 3 catégories de miracles. Premier miracle, il y a solo, il y a nzambe venant de Dieu qui donne gloire à Dieu. Il y a encore 2 autres miracles, mais il y a le kuta, il y a mabé. Deuxième miracle, il y a satana. Des gens où ils sont sous l'élo, bazana ba nganga, basala ba magie, basala bikamwa na nenge ya kisi, bazali. Et dans l'église du Congo, il y en a. Tous appellent ba miracle, il y a le kuta. Auto benga ba phénomène mankiona. C'est-à-dire pasteur. Papa Zana, papa. Phénomène mankiona. Qu'est-ce que signifie mankiona? Habité mankiona, c'est un nom qu'on appelle tous les faux miracles. Communément appelé dans le milieu pasteur et bandimi. C'est comme ça qu'on appelle ces choses. C'est-à-dire que quelqu'un a ABC Mundimi appelle sa témoignage le kota au Fotembongo. C'est-à-dire na bengi tam sous motomoro na bi kosa uzaki aveugle. Au moins, on a monté une église, abinga nazaki aveugle bandana botama. Ah bon, passer à 5 pour n'anga nabiki. Et bon, on a passé la séquence, on va prier pour nae, batuni, ozaka avec bandana molani, abina botami aveugle. Na tsikala comme on a été. Mais tout le monde peut bande comme sous son carte église na yo, ba témoigner que mususu sachet bimaki
mususu pe azangi na kiste mususu mwana baluka ki ekozala ngo pe faux. Mais nga nazana ba preuve ezaka moko. Oko remarquer que mon maman o alobi ka sachet bimaki. C'est une femme mariée. Yebisanga so na bina chai sachet na banana ndeni. So na chai sachet na mosi ya bato. Parce que tout le monde a bambisi ezobima bato banio ka ba miserekete tout le monde yango pe. Papa Blaise, le surnaturel existe. Ezali, Dieu peut tout faire. Mais le problème c'est la source. Source na yo ezanini. Moi je ne dis pas que eko bimate. Ozomona Papa Blaise. Eko ki bima. Parce que déjà biloko bima na nzoto c'est faisable. La preuve, marié azoka zemi. Moli mo sante che mari zemi. Apa bimisi mwana. E bimi pet. Écoutez nini. Mbise go bima nango. Na sebla polo babi. Mbise go bima nango. Mais ana source nini. Ozomona papa parce que Dieu fait tout et le diable est là pour copier ce que Dieu est capable de faire. Pasteur Rosa un miracle. C'est bien on acclame. Mais miracle nango outil na source nini. Moi quant à moi Malik Lelo. Ezaka nzambe neonga na ebi. Pour les autres, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des miracles sur base maléfique. Naïbi qui sont dans un miracle, mon souci, il y a le kuta. Tous en a pauvre. Nga sa bandi mingi pa nga ba yeba tambol na l'église. Ba moni makambo. Alongwe ba beteli so na ngaye. Papa Blaise, miracle ya Nzambe. Ozana besoin te. O gangela yango. Yango me o gang sabatu. Question Papa Blaise Moutaraki aveugle de naissance. Pasteur Osamel Ponaye. Omoni na moni. Couleur nini? Abi couleur rouge. Papa. Aye bien on est. Oui, bien nini za couleur rouge. Tout mon ango. Bilo muso mona boy. Non, inutile papa. Qu'est-ce que ça fait tant au sambelaka ozomona loboko nzambe iyo moko en soi et ça la ondeni. En tout cas, il sera que naze pamba. Et puis ça comment lolendo te. Kasi mabende yango na. Mabende piège yango nde yango na. Mabende piège yango zande lolendo wana. Mais nga pona nga je Papa Blaise et puis bon c'est question aussi de source hein. Je suis issu d'une école. Oyo babiloko wana to ba frère. To vana na baba, to mona ba papa na biso bazo salango. To mona exemple. To su mon toloko la surtout ça. Pour to mona bato mingi babima place babimi yebanité. Pas ba outi yebanité. OK. Yo salaka miracle parce que tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu si tu ne commences pas d'abord par être serviteur d'un homme de Dieu. Il y a toujours une école. Amen. Tes maman, mbote papa. Tokoye bakombo. Komona nga sœur Aminata Kabwende. Bon. Comment on est sengo problème ezani. Donc dans les sengo, comment on sengo mo be on zwa ngo nonte. Parce qu'il na finga me mingi, na chulo me trop vraiment. Mais ezai lo mo sno lo bon mo même c'est bimanga. Nzambe oyo, ça fait 7 ans. Na botate, ba finga nge komba, ba finga na za échantillon, li ambonga mobali ya pamba na botate. Mais à travers mon sali na ye, la nuit na ba prière, et sans camarade na nga mimanga pa pasteur oyo. Mimanga bien pa pasteur na biso aux solutions mon on sait. Oya pa yeso te moya pa pasteur na bango. Pasteur mon pa nzambe ya pasteur na bango. Ne pas nzambe ya pasteur na bango, à travers mon sali na nzamba sala mama bikamu. Na ye ya na ba prière, kuma mo soto kutene ona ko sur la zemi, elle monaka sur la zemi. Sur la zemi kanga sko. Non mon nango parce que nga ke ngani ya zami na obota na ngate 7 ans. Oyebaki ke obota te. Mais que parce que 7 ans déjà là que belé. Alors baka sur la zemi, yo sur la zemi. Un moment on a téléphone ko sur la zemi. Sur la zemi ndeni. Kwa mama vanga ko na yeba kinana zemi. Nga mona mi yeba me ya yeba kinana zemi. Abenganga oza zemi. Ton yeba na zemi bona pona nga mona ko meza ko ba. Eza kisite? Non, eza kisite pona nga mo peton na ya kan église yo. Bon non, ne miracle no sel batunga pe na kanza ezakisi mais pona nga mo ezakisite. Wa sel pona nga preuve yango yo. Nzambe na pesa nga mo kitoko. Moi mo ya bien. Donc na dans sermo. C'est moi nango atungisaka te pour ba bana kisi batungisaka mo mingi atungisaka te. Azana na kisite. Ani na kisite. Makambo tozolo beza important. Oyebi lelo bonzambe esangani mingi mélange ekoti mingi. Tanga nazo tuna ngana lingai nazo sala mission na pasteur na bino poto za na ba preuve ya solo. Yango na otuna ba question etungisa ote. Azana kisite. Pasteur mso za kisite. Azana nzambe. Akana nzambe na yowana na lingai grave. Nzamba pambola. Bozo no mono. Bino no mono tale. Aza griffe.
greffier. Donc moi, on a fait la piste mon Malik Bofunga. C'est maman. Mbote papa. Nini ya monene nzamba saleli yo to moni le na kati papa na bani na kopesa na kombo na ngana no mama Godé na sambelaka na consolation et pas ya prophète na ngai Malik nzamba sali ya minene kati na bomo ina biso na kati na ndako eza ebele o to kopesa témoignage eza mingi mais to pesa moko o ezo lekela bato pe lekeli pe biso nazaki na mwana ngama kombo ne Anita azalaki na zemi ane kokisaki 3 mois akei tokena otike pamba na se pamba nae ake na hôpital akoma kuna kote échographie boba yebisi ke mwana ana aza ya kokufa na kati ya libumu aboya pe koyebisanga pe loko moko te afanda po ayeba ikasoki ayebisinga na koyebise ke oningo kende église te yango wana amonika ke moyete abandi ko yaye moko église si wana église wapi na consolation na Irebu 72 okay. Iye moko ayebika ninga banayi koya awa yeba service nyonso wana kopesa eza mai ezaki 5 service basengaki ngana banayi pe musuko yate musu na kokoya musu pe na kokoya na ngate na zemi ana zaki 3 mois ake échographie ba yebise ke mwana za kokufa ye moko akomi koya kolandela ba service oyo banayi koleka na kati église azolandela ba service nyonso service moko oyo atikaki ezalaki te ngaku tupona ngana ko baki na saka des services ka na sali mais nyonso oyo elekaki ayi muta sali avant que zeme koka 5 mois akei na hôpital zeme koki 5 mois ke na hôpital ko bakuna na hôpital boye docteur ana zozela ke ayebisa kake aye poke ba opérer mwana po ba opérer ba sala opération po mwana za kufa na kati ya libumu docteur ana perzol banabi yo poso lembisi biso loka peso ko yebo totala ka so za moyete to sala kaka opération nde mbamoko apesi pe mbongo babi bapesa mbongo apesi mbongo échographie akoti na kati ya salle batali bata bo bamoni mwana apesi mutu mwana za normal makamutu normal bakomi ko tuna ye osali nini ye paso ba na yebi na ngate osali nini na yebi na ngate ka esengo okay toza na pe na kati na église pe biso to na esengo na kati na ndako yango na kaka témoignage nga na pesi ya mwana elingo lobake nzambe oyo kambaki prophète Malik na nzela ya mabonde lindi asali bikamo eza nzamba prophète Malik ya za nzambe oyo nzambe azali awa so bato batiaka tembe olingage mingi ya makasi ya makasi po nayebi te natambola ba église na mona me ba témoignage oyo eleka kati na sika oyo ezali ya minene pona ngamoko na kopesa na témoignage ngamoko nazalaki na kiste awa moi na tambola ezate na koma église na kokate asimbinga kosimba ka pe alobi na ngate ke na bonde te alobi ka mukie na yoka pe maloba kuta lobaki na ete asimbi kabu na koma ki na ngape musika pe te ka pe meni awa na tambo na normal kiste pe elimwa pe na katali merci maman Nzamba Pambolo na pe Pambolo papa merci kombo na sœur Charlène Matondo Mama Charlène Nzamba saleli nini na opesa Nzambe merci na onyo so saleli ngai na nzela mosali na ye prophète Malik Bofunga nazalaki vraiment sujet à koseke pa baninga na ngai nasali vraiment batan ebele nazwaka zemi te ata ntango tozalaki na mokili loyenge boye nasala na ndenge nyonso ebande yakoya te kasi ntango nania te makolo na consolation tozalaka na bajournée moko boye mercredi bishima nayaki yango apesa biso baprière mo tosala tobima biso ba baprière yango yapesa bino ezalaka kisi te te eza kisi te omonaki suspect te so suspect nzamba lola olakisa allez après toyosala prière wana tobimi libanda totali moi totali nini totali moi oh mais moi nzambe mutakela ngo tokende totali moi totali moi na déclarer kaka bi encore moi eza likolo yo déclarer o nyonso elekela ko etungisaka o déclarer na bi moi mona ngai moi nzambe mutasala yo mosala nzambe eza ba prière o apesi biso ndenge Joshua telemisaki moi ngape na telemisaki moi eleki kaka 3 jours pende to sala mercredi bishma 3e jour pe ngai na yo mona sachet ya 0,5 et biminga na sexe tango sachet ya 0,7 5 sachet au bachaka mapa au bachaka ba sucre et biminga na sexe bon nazalaki vraiment JTT na qui comprendre que eza ba prière oyo mosala nzamba pese ngai allez
naye kokutana na mobali na ngai nayebisi eke ndenge naza boye tala boye nde pe na minute nde na oloba boye nakomi mama bana mibale Desha na Pierrette donc nakomisi nzambe ya prophète Malik Bofunga nzambe aza malamu mingi nzambe asalaka na amen. Mon maman Dodi nzambe asaloni mama Dodi témoignage nange ezaki nzambe asaleli nga makambo kokamwa tozalaka na service ya mai tolande bapriere wana ekoma esko jour service ya mai yango eza ndeni bon tosombaki bamai na biso tozali na 3 jours ya priere toye sikoyo topriere kaka na mai wana so toprie tozongi nango bino moko bosombi toyaki nanga mo nasombi mai nanga bapriere tosali priere tozongi nango ti 3e jour asuka siko dimanche mai wana donc nazali no ngai moko na banda suko réglé te esali 5 mois na réglera te ozo réglé mosusu omona makile eza na kati ya so osukoli nzoto ozomona ke makile eza me ebimaka te nde sikoyo jour wana ya suka dimanche donc prophète Malik a prié qui m'a donné prière a déclaré pour la bamai wana tozo prier to prier en tout cas ton kaka bon mais la mai na melaki mai subitement la meli mai na koyo kasko libumu e komi ko sala nga pas tinenga sa ba prière wana nga kutu na zolanda sutu do libumu e déranger nga na kokite tina forcer ka tina suka ton na silisi boye e senga siko pour sa toilette na toki na bimi na omona su na qu'est-ce qu'on a sali toilette na zongi na telemi na zokoka kutu même pas na yeko zonga na ndaku na esalinga neti maladi to nazonga na ndako lobi nango nazwi mai na ntongo na meli na bondeli ka nzambe na meli mai wana na komona siko na ntongo makila ebiminga ngabi gloire à Dieu eloko oyo emsu na kene hôpital fallait basala opération bandi koloba makambo ebele wana mais nakomi kuna kobanga mwa moke meton na komona ke bimi natali su lobi ebimi lisusu yango na kokumisa nzambe na pesa témoignage na ngango wana nzambe asalaka makasi so ndimeli ye kaka amen. Nzambe azwaka moto pa moto Problème ngai nazali mwana ya docteur Daniel Kisolo docteur Kisolo azali mwana ya apôtre Nemi Abraham Tambuluko ki Congo yebi et binonso boyebi ke apôtre Tambuluko ki outi na école musée Aidi Nabala c'est ça ma lignée et nazongolu ya rozoma boko ya batata wana nyonso balobaka kake o nzambe na biso salaka asana yo yebisanga papa c'est tout à fait normal et puis biso ba surnaturel ça na église papa Blaise ils ont des pasteurs à tchaka loboko biso a ezakate ke yaka na ocho maboko na osambela pour non nga na tinda yo sambela je dis na pe yango mbana zo pesa biso ba prière nous aranini to sambela nzambe to bana nzambe boy metango ko sambela nzambe sambela boy montake ko appliquer pas mon surnaturel là donc c'est trop baba tu ne sous bagana osambela ba eba nene ba sambela te parce qu'ils n'ont pas appris Dieu mingi bazo sala yango parce que papa Blaise moton so a école nzambe te abimi devant un fait accompli ayebi nzambe te aosa ndenge nini ayebi te il faut luka couverture to akosi to simbikisi ngana mona batata nga ko sekisa bibembe chez nous il y a de résurrection extraordinaire papa Blaise biso tona ba seril bazobota aussi ba témoignage tozali awa na bakiseli moi une fois je prêchais na suis pas mon choix na pangusi na boki na mabele mwana na protocole kista munena liboko o mokile yebi arana kista azuyanga china liboko na ye quelques secondes après on n'a pas mon choix et longo na kista limo ezate yate ke mwana ngo yaki c'est comme si solo bien papa isanga bien parce que na sali bon choix parce que vous en nzambe et ça nga bien papa Blaise na liate na mona te oyo mokile luka peut-être le fait c'est moi que j'ai un Dieu je suis heureux Naza très heureux parce que je sers le véritable et je suis dans le véritable. Papa Malik, pour le basiko yo mokili zoyoka parce que tous en a battu belé babungi. Battu belé ba yebe sika okendete. Bazo luka nzamba solo ba mone pété. Batu sumba oka sanzamba zana bisiko bituru kwa batu bazali. Mais na komi awa na l'église, eza ngo mokie. Mais nzamba osala. Okolo bani na batu babungi. Nana aider na loko moko. Nga nazali awa nazolo par connaissance des causes et puis na est-ce que big qui ça ya foule les a oh les années qui s'y a foule pour église et ça na 4000 5000 6000 je le crois nzamba multitude mais na qui s'y a foule pesa
siko batuta bakendeke na ba horizon wana po nzamba salaka te to balukaka lokumu na bango to baka na besoin te papa Blaise ezaka posa biloko mokili. C'est-à-dire ndenge Romain lobi au lieu de donner place au créateur, ils ont aimé les créatures. Nazo pesa nzambe merci papa Malik prophète avec na respect mingi nazaka no pa na yo. Na yebi ke ozana tozo bongisa déjà bitumba mwa makasi parce que bato ebele ba osepela te koyoka makambo ozoloba oyo. Papa Blaise naza prêt. Amen. Na ba biloko po naza prêt. Bato bazolanda nga avec Malik aza prêt. Et puis bao ba yebinga ba yebi que ces garçons là très dangereux. Parce que non, bah yebi qui est très dangereux. Pourquoi bah très dangereux? Ils savent que où je suis. Et ils savent que bah murmure na bango. Na obo ba réaction et fait la bango moko. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire, ils savent que je ne suis pas dans le faux. Peut-être si on a une kana bango, to robet na biso msto bomani. Si on a qui le kuta. Bah obo salanga. Ils savent maintenant que non les deux pieds c'est 100% Jésus. Amen. Et ils savent que ce bah meki nganga nete. Bible bien. Lorsque l'on formera de projets contre eux, sera nul et sans effet. Toute arme forgée contre vous, babi forgé, babi te lancé. C'est-à-dire, bah ça là on a raté na usine. Il y a un singa malik. Déjà ngane baza boni ba olanda nga so ba sepelité. Ba moi non to sali babi ki o sa iloté. Papa Blaise naza mabe makasi. Nzamba solo komu. En Jésus-Christ. Na 100% Jésus. Oh yandimité. Benga banganga nyonsa monde. Tu n'as pas qui est mal qui va se botter à mon anazal. Non benga bango neni. Yo yebisa bango neni. Oh yo. A on dit maté. Absang sa banganga nyo. Salut kata David Copperfield. Atunae prophète Malik Bofunga azaba. C'était on appelle pire petit à Jésus. Prophète. Pesa adresse na yo complet. Pesa ba numéro ya contact na yo. Pour battre belé bazana besoin lobiko. Nazo sepela parce que on nazo ka komba Yesu makasi. Wana kutu. Soki yangote mabe. Loko zo sa bien ndangwana. Komba Yesu makasi. Yango zo sa bien mais ce que pesa ba contact na yo parce que na yebike à travers émission oyo obeti na continue na YouTube obeti info 16 nazo senga na batu ba s'abonner parce que tokozala na ba exclusivité à notre bien-aimé le prophète Malik chaque jour on a besoin au monde na ba émission oyo prophète ya ba miracle ya ba message pardon ya makasi marque nyonso ya makambu oza nango bosenga pona ndeko na biso obetika info 16 au mona biso papa pesa na ba contact na yo pena papa Blaise avant un peu ça contact na adresse je veux dire quelque chose na umtazola nanga toi qui es malade qui est accablé par des problèmes oyo otambola na ba minganga ebele kolelate Yesu abikisaka, Yesu asalaka. Bako saote tungula mai, bako saote chasinga na loketo, bako saote matakita te. Yesu azana capacité ya ko guérir. Bisot église na biso comme nango cité de la consolation. Ils en avenue Kassavobo, référence, elle est juste derrière l'église catholique à Kassavo Christ Roi. Avenue Irebu. Tous en à Kassavobo, na avenue Irebu numéro 72, référence église catholique Christ Roi à Kassavobo. Au balai qui n'aura na Sima. Référence église catholique Christ Roi. Au tourné na Sima, avenue Irebu, au côté Irebu, deuxième parcelle à gauche numéro 72. Ba chepe panneau, il y a un programme nabiso. Tous allez on a numéro de contact na ngazali plus 243 09 98 11 73 73 plus 243 089 82 48 075. Voilà. Merci Bandeko Balandi émission Bonzambe na banzi bo sepeli koyo kalisusu lelo tsusu tozaki na moto na Nzambe prophète Malik nazo sepela koyo ko solana parce que alobaka bien azoloba makambo eza na nzela yo nde siko yako découvrir Nzambe na ye. En tout cas na bonde lio yako découvrir parce que nga naza na confiance ya Nzambe o yazo mema Nzamba pambola yo soki o sepeli na émission o komeli biso na ba numéro za pembe na biso merci mingi na cordon na biso tonto 16 pe na cameraman na biso o azo sunga biso pona ba image eleka to pesi bandeko nyonso bazali banda mboka notre bien-aimé Sele Lukanu notre bien-aimé Annie bandeko nyonso ozana besoin na biso bobengi biso na ba numéro oyo Nzambe ya kozolo kumu papa Nzamba pambola yo est-ce que likamoko ko lobe bosani to ozaso na likamsolingo bakisi na baka que yezo lingara bino mingi azapo na bino œuvre de la croix œuvre le kutate c'est vrai il y a le miracle au nom de Jésus seulement amen Nzamba pambola bino
des choses sur toi. Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence des dieux, lorsque tu es dans les bains des dieux, si l'humain, si